Allô, bonjour. Coucou. Quand on est venu qui va na bobenga ba maman. Ba maman peut bobenga ba papa. Émission na bino yango une femme à la maison yango e bandité ensemble. Suivant maman Iliani tout bon mon nga na zaboye. Ah maman Iliani donc nga na zabone bse bino on a ke bo osika papa na s'il te plaît. Nazaka na kati ya mboka Congo na demande na bino bolinga maman Iliani yambele bso mutu boya yambele bso bolinga na sele fama bino. Un grand plaisir na yambele bino maman Alinga yekutu boso mesana ye asele bino bangola asele bino ba limbondo boyebi naza sune songa makasi ko yamba lelo mama pembele na linga kaka voix na ye mutu na linga na ngai te me voix kaka pembele baby o mbote mama na ngai so mona mutali mutali na voix na ye nga na kamwe mutalinga mutali ko bana mboka donc maman pembele eloko liboso ba maman ndenge boza abino nyoso na pesi bino merci na pesi merci na maman pembele merci na maman Linga merci na maman Boli parce que komona ke bino boza ba maman boza ba yaya ko se déplacer ko ya place nga nazali oyo na pona ko sala eloko nga na lingi pona ko sepelisa bato batala ke mission nga en tout cas na pesi bino ba merci ba maman ndenge boza na présence bino merci beaucoup nzamba pambola bino nzamba kupenyesha tata nzambe ka lusaku munana kimoko balabala ndeni maman Linga yango nde ya makasi yango wana donc lelo émission na biso culinaire boza na ba maman miso to oyo bokotala lelo ta bokoso ta émission ya maman Linga bokokende susu botali ya maman pembele bosisi bokie susu botali ya maman Boli ndenge na baki ke maman Linga aseki spécialité ya ba mongo po ba mongo ba bato oyo yebeka mutayibi bato do ba misala kozala na mai sikona mai kuna ba misala ngolia mbisi yango na mama Alinga sepso boki ya mbisi ngamu na sema kiango liboki ya mbisi basala yango na pose poto na ozonga kuna na kesela ngo ya mpoya ngamu longami ali mbisi na pose ndenge mama Alinga ala kisingai mama biso ma pembele bato bazotala yo mama na ngo se présenter pa na bango yo moko na voix na yo wana ngala Linga. Merci maman Eliane. Maman pembele omoni bon maman Bolingo. Moni bango Merci maman Eliane pour na kobengisa ngai na émission vraiment naza surpris pour na ndimaki na ngai te pe na yebaki te mais Nzambe azaka na mabongisi na ye to aza Nzamba botikala kaka Nzambe ngala yebe yo boya te mona mama mwilu Mwana mama mwilu ye nalobi mama mwilu ndakisa bongo bane bakozala banani yesolo kaka lokolo wana yango wana tozolanda sacré lupini yepe akamona mama mwilu papa sacré lupini za taximen papa sacré o tala ya yo yango merci tata na ngai papa sacré mama no yeyo mama Pauline Pembele tando eseka koseka nezaka ya pamba te ezwa pe na kombo na ngo likulu mais papa Lupini kobosana te comme tout Mukongo qui se respecte mama Pembele lelo amemeli bino elubunini amemeli bino wanyila pesa mbote mon épouse. Oh, respect mon mari. Mon épouse. Oh, mon mari me respecte. Eliana. Obombela mama kambu minene boy. Oh, yene ni. Wow. Yango yo komona ye bana teka ka nit. Ngani motika kombo wana. Respect. Mama omoni biloko na biso. Biloko na biso yango. Elobi te ke biloko oyo eyo eliaka bazombo obo bakolo biloko de biso nde po na regrette na sanzo nga na zolambango biloko mosusu ezangi ona boko chani kasi oyebi mayebo babengaka mvumbo omoni mayebo ebimi mikolo mais siko wana ya biso batiaka na singa bayiti yango nde tobakisaka mikolo okoki mpe kolamba mayebo yango na mbinzo na mbisi ya kokauka na makayabu na nguba na mbinzo nzungu moko comme mpe ndenge na kolamba awa soki yango mpe yalaki nde natie kaka likolo na mbisi ya kokauka nakoki mpe kotia mbinzo wana te wana ya mai yango te mama tozolamba wangila oyo eza bokoko na biso po
Mukongo nyonso oyo aza ne loko na ndako na ye oyo ata bolambi nini ata nini oyo ezangaka te aya akoya kokutana nango na kolamba bokoko mama zela tobanda mpona moni mai na biso kuna wangila ya soso te yaya awa tozali na ai na biso matungulu na biso ndembi na biso sikoyo tokaboli ndembi na biso na biteni mibale matungulu na biso biteni mibale ai na biso pe biteni mibale toza na ba épices na biso mususu yango yo tomati matisa tomati poivron ezali awa toape na mwa pilipili ya mobesu mbisi na biso yango yo ta musu bolobo azosala lolendo mbisi yango wapi mbisi na biso yango yo toliaka yango ndenge nini toliaka yango na likayabu ya kotumba likayabu na biso pe yango yo tosi totiaki na mai makayabu na biso yango totiaki esika moko na mbisi na biso ya kobabola to soki mpo lobi okalinga okalingi pe ndenge nyonso ya kolela likayabu bakalingaka ekaukaka te yaya tobandi nanu awa na ai na biso simba bulu tozwi ndembi na biso tobandi kokata yango po tokotuta nanu ndembi na matungulu na mwa ai obomoni soki totuti yango esili tofini wangila na biso soki tofini totiaka sauce na kati te oyaka na huile yaka na te ye moka botaka huile na ye esengeli kosepela mama nzoko bombanaki ngai nayebaki teke mwasi na ngai oyo komibimisa na nsima ayaya mobali no yeyo nasepeli moi boliwe makita misusu emati lisusu nzete mama pembela ta yo mobali ya balinga apesinga vale alakisinga alliance apesanga oyo papa na mama bapesanga te mobali ya ndenge wana ta yo yaya oyo semiki nelinga ote ebandi euti mboka nini nani alobi yango ye nakumisaka ye mpenza mama mokanda na ngai lokumu ebongi kaka na nkolo na yango kaka ye wana ndambo etikali aleko wana tokolandela yango nsima sikoyo tokoti nano na kotuta biloko na biso oyo tokofinela wangila me nde liboka ai atuta liboka oyo te liboka nde ezalaka na mesure nango munene mpenza mwa te oyo eza mpona pondu eza mpona lokwa tosi tomesana tokosala kaka toza kokoba kaka na kotuta episi na biso mwana mokongo mwana mokongo bala mumbato yo kelengi bango na basi baza bien tunanga ni papa la rio sini oyi mkoyona taona kendaki kasi la sini tuleka papa te na yebi ndengo solo bana koyo mkwana na kenda ko sala emission na mama linga na mama boli na RPC na lataki libaya na ngai siko libaya na lataki bonjour mama sikoyo libaya nalataki papa la ositango atali libaya asepeli nango alobi nango abi oh libaya na kitoko boye nalingi kaka olata so libaya bongo na émission mosusu pala osalati libaya te mpo mimi bandaki naotongisela mbango nano aye te tala semeki ya mombata asomelinga maputa mibale basiper nyoka biso na basi tosakanaka te toyebi mpenza mosala wana
te na ndimi toyebi yango mpenza semeki esomenga te super abi mwa bana sikoyo tokomofina wangila na biso d'accord mais on a mwana ye te tokomi kofina wangila na biso mpo tobotisa yango mafuta te ya mwasi ye na mona kati yazaloka wana te wana photocopie nakoloba nakotambola elala na jebi bakanga boye te oyebi te mokonzi ana nabosani wangila na ngai esika nasombaki yango nasombaki na kosakosa oyo ya mike mike wana tobengaka bimbidinga nanikaki nango na kati nanikaki nango na kati sikoyo toza kosala okoki kotala omona ndenge nini apesaka mafuta na ye motuta nde ngambo okotuta te ka ndenge nazofina boye Yepisa madame tala yolakisa ngai te nga nayebi kutu ye nde moto azoyebisanga ngai nde moleli bibembela bina bayuba tata akufa banda kala wana batrio bamakopandeko nayo pesaka pianga mpe ndamu kaka ndenge toti wangila na biso sikoyo tolingi totuta tomati na biso likolo na batisi ai oyo likolo ya oyo natutaki wana oyo natutaki nyonso te natutaki ndambo pardon ali ata kolamba ata mobesu mobesu nde eza na misu mpe lisusu
Trésege na ngai yo. Ozomona mama ndenge azopoma. Bolela kaka na makanisi. Soki boye Kinshasa nde boye kolia penza. Ne penza kitoko. Bakobongisa biloko nyonso libela otango ekomana kaka okoma obakisa kaka na kobakisa okoma obakisa kaka na kobakisa katela bapoivron okotia mbuma te longa mbuma yango céleri oyo tikanga mona sala te na se pas eza wana est-ce que voiture eza wana ezali pompe eza wana wangila babalolaka ye te wana otyela moto etoka ezotoka babalolaka ye te joseki baloba mabe mpona me basa nini bakutana ngo mapembele mamae bakuta nango te eza bien te bazomona mama ata balobi mabe mpona yo kasi bakuta yango te sikosenga nasala émission so naomona bona po bakotolenga bi bana ndenge balinga kolia tout ça boye na boye jour wana yoka bango bali bakuta mpona yo bakuta mpe na modamo manda azoloba ala ya to te kasi balobi ya solo ti balobi ya solo osika ata yo moko tala nano elubango mpe ndenge elingaka yoka mabaku oyo ezaka kotuti boye okutani na yango ozongi boye yango na yango obaluki boye yango na yango nzambe mon épouse oui mon mari omoni biso soko likoboma biso tokufelaka kaka awa kala wangile kaka awa yaya nyonso lamba na yo tokolia kasi oyo hey ezangaka te na ndako naokende yango ko ezangaka te naokende naloba wangila kende nango olambelaka kuna fini otie mai na moto mai etoki obwaki wangila etoki nalikaka bakobabola na kwa moyen ata olobi lika abwa kotumba ya kokalinga okokalinga kaka mezala na mayele loba te o otiaki nzungu na moto awa otie mafuta te ye moko aboti mafuta nenga na kotia mafuta ya nini yango eza nde eloko ya kobalola nde te kaka nde nazosala kobalola nde te moto ye moko
asala mosala na ye wana te sipi boni olingo bimisanga apprenti wana te wana ekota nsima Mwamba ye? Mwa ntula. Mwa mai. Te na ngabo mwa biso ndefona loboko te ba mambo ebola. Esala mwa genre. Toka makala si chauffer nango bouye. Moto kaka na mosala na ye. Unanga azali susu teo. Yo kasi na chi oyo ya kosa minute Na ya kochela. Ya kosa minute bona eska za suna minute. Aza suna minute te. Sipi tika na lamba ndenge na lambelaka. No kulomba ndenge bakoko nanga balakisa ngai. Oyo eza bokoko. Kozi yango nini? Ezani yo mongala oyiba masu otitembolo bio na déplacer ki yango. Ozo sali mbisi na ndenge ya kimongala. Ngapi na kusala wangila na ngana ndenge ya kimokongo. Unaona kama mayo no? Esi. Wapi? Mayo ana nauza na usu leo. Kodi bisale la mbango kule ni. Oyo nde ebaloleli. Eza madesu te. Eza wangila te po kende kobalola ngo lokola soki nini te. Sikoyo tolingi totia ndembe na biso na matungulu totutaki pembeni. Mama roji mai ala kiawa. Akas, ndio ngaki. Ndio na mai. Mai zana mulango na sana. Apete sa mai wana pardon. Mai na belisa matungulu nanga. Ya baki bona zaki na ngwa. Coucou!
Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman, préparons-nous pour le mariage ensemble. C'est ma mère et tout. Lélo, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Merci bien-être, et ça t'es dans biso. Ou ça peut aider biso pour la santé dans biso. Ça peut aider mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, ba maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caméra, va dire, oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a limba. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi bien-être dernier, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi bien-être pour la papa. Celui papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comment fanatique à Maxi. Vous autres connaissez Malemba et aussi la papa comme la force. Comment on s'entend colombo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi bien-être. Maman, regarde. Tometino wangila te mbisi ndezo buma batawe. Wangila pe komi na suka o. Tala ndenge tozowela misuni. Oye baki. Bala mwasa mungu kelenge. Yesu. Na sampe boni. Oma lo sako engoya. Sako. Ngoya. O melengi. De. Oli bokelengi. Ba wangoya. Pardon. Ba bokilo e baye. Ba tumso sa liboki ba tie tomate, on a chama tomate. Tete et pas na biso mikate. Attendez bolingo sana. Jamais. Liboki original la mo. Papa wangila na biso ebeli o. Toko kitsanzumu na biso o. Wangila na biso angwana ebeli. Wangila.